solo ata bosali complicité bolobi non mwana mai oyo ndenga zawana comme aza chômeur akelela bambongo traitement simba te il faut parce que objectif ya bato eza Vasco kufa bakunda ye histoire ici là pour ba somba ba cercueil Vasco aza na problème spirituel aza combattre na ndenga spiritualité parce que selon famille bazolo baba maladie boye pe na ba docteur ba mona maladie te mais mutu azo saigner ba makila mutu donc santé aza gravement maladie mais maladie na ndenge ya moto boye bazo mona maladie te reprocher ba artiste nyo surtout oyo aza conscient que Vasco mabia la sala na orchestre na ye longola na mutema ya kindoki oza nango salela ki bonzambe ata mwa muke piana tuko kama singo changer makazi babi ken piana za pito pale ya takaka ya critique ba leader afinga mais oromi côté ya batu na micro en tout cas et kama singa pe kama simukil mobimba ken piana amuko pesa batu bat toli a pété azo benga batu koloba te ke ken piana finga ko za vidéo moko te oloba ken afinga mama mutu yo finga to mtenda pito pale cha pito pale boy na kotso ba question polémique na kokota na polémique mais na kota na ba vie privée ba touté oui bien très bien obi que famille ande ko na biso famille ande ko na biso Davina mwana fere wa bota wana mwasi famille ande ko na biso mwasi na ba benga ngana ke osala émission na mwana ande ko na biso artiste musicien fere na bandeko wana tu baloba mena loba na ko sala ngote parce que wana za vie privée ya feri wana zali mwana ya feri natala ka mutema passion na kopesa feri un jour pe batu ba ko intoxiquer mwana nga ba cesse émission mabe et kozala bien te na boya ka me babenga nga chaque jour donc ngana ko se limiter na polémique soki yo saka na nga na takeka ka yo kaka parce que ndeko na biso atindaka batu bele ba fingele batu mais ngai na ko s'occuper na bato wana musote ngana ko take yo leader mwasi na yo te mama na bino te eloko te soko za mukuse na lobi ta nzamba sala eza mukuse na ndenga normal soko za mulai pe na lobi soliste ya libandi ya mulai boye depuis ko mokile banda asalema na te na ko attaquer Fimbu na Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbu na Fim. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbu na Fimbu News avec Ken Piana, il faut là. Avec Ken Piana. Donc pète à la gaga ma copie. Il faut suivre Fimbu na Fim. Sur le but tout court, la Fimbu na Fimbu. Biso na bino, toko peta na kaka makofi. To peta na kaka makofi. Ken Piana. Fimbu na Fimbu News, Ken Piana officiel. Bana Congo ba nyonso ba Olanda biso ba mbota bino ebele en tout cas toza na sango ya mawa depuis lobby. Ba rumeur circula qui na ba réseaux sociaux, ba téléphone n'était pas souka. Vasco mabia la kufi, Vasco mabia la bomona ba image enregistrée azo sanza makila, azo baluka lokola nyama, mais par rapport à image Ken Piana satellite a outi kuna l'hôpital pour la précision, Bozolanda bino moko au courant de cette émission. Ken Piana bonjour. Ouais, bonjour Jobek, bonjour bandeko tout ba Olanda biso vraiment il y a Fimbu na Fimbu. En tout cas naza vraiment na imer il y a bien vraiment telelo. Dans les lois journée moi vraiment et ça l'a passé makasi et ça l'a passé au moni malgré to soit na vie malgré to potanaka mais na sepelaka air to mona naka tozo solo là otali peut-être to ana muninga problème eza ba discussion na biso nzamba tinda mokilo oyo asala ngo pe na polémique po polémique bandaka et pas ye moko grand prêtre nzambe akitisa satan polémique wana esila kateti lelo. Donc biso pe bata mokili soki pe to ana kacha polémique eza nango gravité mais tous à la bonne santé tozomonana et kosala biso toujours bien et kosala biso toujours bien yo uti kuna l'hôpital problème ne leke la Vasco mabia la ndeko na biso Jobek nga vraiment na biso yo lelo na la libiente ba appel batu ya poto bazobenga na ndenga ba blague te nazala ke obligé ya la muka 5 heures. Na kei na famille ya ndeko na biso Vasco Mabiala tokoti vraiment ti na hôpital wana ya bondeko en tout cas Jobek esalinga nzoto malé makasi
to mani makasi meka ko éclaircir biso eza ba empoisonné ye to ba bete ki bota na ndenge ya butu to ndenge ni yo uti kuna. En tout cas na koti vraiment ti na salle d'urgence na koti penati ndenge ba memaka batu bacha bango na ba moque Joubek esalinga vraiment pasi makasi. Na loba omoni lelo totika ki mute ya mabe. Joubek nde tozala na boy quel que soit problème. Soki lelo Joubek oza problème na linga tena sundo na difficulté. Nazo comprendre te ki mutema mabe o ezo renier na Congo na biso mutako lekisa mutako passer tan na ye mobimba ya vie à sacrifier. Ba artistes et musiciens en particulier en général. Sikoyo nga na koti na sololi na famille. Alors tout le monde a ta présence ya batute. Tout le monde a bato baye pour assister biso. Bato baye ko consoler ndeko na bango. Zaka Kunzardo, Chikito, Bercy mwana, bango nde bazoleka leka nyonso mwa évolution. So ba artiste yango oyo bazoya po ba consoler ndeko na biso Vasco Mabiala na minute baza ba artiste mpiaker. Parce que maladie oh Vasco azanango ezosenga soutien financièrement. Esenga ba leader, bacha ba moyen G pona ndeko na biso. Siko tala bakao ekomeli lelo ndeko na biso. Eza pasi makasi. Eza pasi après lobby tokozwa. Oh non, vesta kolata na serkei ngande na kosomba libulu ngande na kobima po soutenir muninga era zobela era wasanza makila bomona nite bino tu en tout cas soki Congo ngo to bando tambola boye na ebite Congo na biso soki to bando marché kana ki mutema mabe gratitude muninga saelio ba bien yo retour saelie ma Ken piena oza mutu ya vérité na benga mulangi ya pembe yebisa biso na ba dire na ba parler na o nyoso to loba o ozo reprocher nani. Non, nazo reprocher ba artiste nyonso tout. Oyo aza conscient que Vasco Mabiala sala na orchestre na ye. Longola na mutema ya kindoki oza nango salela ki bonzambe ata mwa muke. Pour mokili tout est vanité. Biso nyonso tout oza ba immortalité, biso tout roleka. Vous comprenez? Biso nyonso tout lelo ata bosali complicité bolobi non mwana mai oyo ndenga zawana comme aza chômeur okelela bambonga traitement simbate il faut parce que objectif ya bato za Vasco kufa bakunda ye histoire ici là pour ba yosomba ba serkei mais toye barango na vie que biso tout ba passager na monde to na 3 événements naître vivre et mourir biso nyonso tout ko leka na banzela wana. Donc les locaux c'est liwa muninga salo sentimate liwa muninga esalo yo kasi batu nyonso tu ya poto o bazobenga nga na butu Sankara de Kunta bengi nga Sankara de Kunta atuna lobi meken o nini nazomona na réseaux sociaux. Est-ce que Vasco Koufi vraiment c'est vrai Vasco Koufi na bisi Sankara de Kunta. En tout cas merci pour l'appel na yo, merci pour l'appel na Sankara. Ngai na kobima lobi tongo donc na saleli devoir on a prometaki bato babengaki na lobi na kobima tongo pona na kokende na famille bayo la tsanga mbeto Vasco na bazo traiter ye famille wana na lobi na objet formation. Mais Joubek ezama wa makasi makambo vraiment ndenge ezokende. Yo confirmer biso que Vasco Mabiala za abandonné na propre sort na ye. Yo uti kuna bisa biso. Acheli e poison to eza eloko ya kindoki ya butu ba betier. Précision na to yeba. Bon, Vasco Mabiala ba kolo ba bacheli poison nga na kolo bateke bacheli poison naza docteur te. Naza docteur te mais oh na yoki Vasco aza na problème spirituel. Aza combattu na ndenga spiritualité parce que selon famille bazolo baba maladie boye pena ba docteur ba mona maladie mais mutu azo saigner ba makila mutu donc santé aza gravement maladie mais maladie
na ndenge ya moto boye bazomona maladi te. Piana tuko kamusingo changer makazi babi kedi piana za pito pale ya takaka ya critique ba leader afinga mais oromi côté ya batu na micro en tout cas et kamusinga pe kamusi mukili mobimba ken piana amuko pesa batu bat toli a pété azo benga batu koloba te ke ken piana finga ko za video moko te oloba ken afinga mama mutu yo finga atom tende pito pale o tchaka pito pale biboy na kotso ba question polémique na kokota na polémique mais na kota na ba vie privée ba tout oui bien très bien obi ke famille andeko na biso famille andeko na biso Davina mwana fere wa bota wana mwasi famille andeko na biso mwasi ana babenga ngana ke osala émission na mwana ndeko na biso artiste et musicien fere na bandeko wana tu baloba mena loba na ko sala ngote parce que wana za vie privée ya fere wana zali mwana ya fere natalaka mutema passion na kopesa fere un jour pe batu bakwa intoxiqué mwana nga ba cesse émission mabe et kozala bien te na boya ka me babenga nga chaque jour donc ngana ko se limiter na polémique soki yo saka na nga na take kaka yo kaka parce que ndeko na biso atindaka batu belé ba fingele batu mais nga ina ko soki pe na batu ana musute ngana ko take yo leader moi si na yo te mama na bino te eloko te soko za mukuse na lobi ta nzamba sala eza mukuse na ndenga normal soko za mulai pe na lobi solisi ya libandi ya mulai boye depuis ko mokile banda asalema na te na ko attaquer donc eza na sens wana. Merci pour l'éclaircissement aussi ici ma vidéo. Merci on a beaucoup landa ken pian en tout cas sagesse intelligence et puis discernement en tout cas, ça fait mal au cœur, ça fait mal. Comment on a dit ça l'a abandonné à propre sort. Tout le pour le meilleur, pour le pire. Pour le meilleur, tous allons ensemble. Pour le pire, tout cabon en tout cas, et ça malamouté. Donc c'est la siko bandeko. Na bi ke fimbu na fimbu. Bo soutenir biso et pas battre belé. Donc na senga vraiment. Bo sunga ndeko na biso Vasco Mabiala. Adel Joko bago danger. Obike ko sunga msuze senga na waka $100 te $1000 te. Moi $10 ana soki botindeli mutata 50 personnes. Botiata Wester ya $10. Tokoluka peut-être combo ya mwasi na ye. Boluki peut-être toluki combo ya mwasi na ye weza na identité. Botindi to sunga ndeko na biso. C'est Apolline Lumumba RDC Monde. Prince Yaweli Mister Avexas. Venanga Louison Mbata, $10 c'est quoi pour Sungamotu? Venanga Jimmy Bela, $10 c'est quoi pour Sungamotu? Boss de boss Junior Mawete. Bon, yo moyen c'est $10 et até $1000 c'est quoi pour $1000 nous y a la valeur il y a $10. $1000 c'est quoi boss Junior Mawete pour Sungamotu? En tout cas, batunyo surtout au Bolande biso, bosungande kona biso Vasco Mabiala. Botinda mbongo teke o na kombo Ken na kombo Jubek mbongo ya mutamaladi biso na fimbu to simba kangote Jubek loba na miko batinde lo mbongo ya batu ya Vasco te to boye escroquerie oza comprendre kozala teke mission sila batu bakomi obengo Jubek to sandeni o botinda na kombo na Jubek botinde la Jubek mbongo ya Vasco te so ba besoin tinde la Vasco mbongo moi si na ebo tindela parce que na ebi Jubek ya mela na mbongo wana ozo comprendre non il faut que ça la paix sérieux ngala sérieux makasi jamais ça moins sérieux o me bengi siko sérieux bozo mona bilo biso ba congolais to boya baluka moi si na ye mbongo eleka direct personne moi contact moi si negas non na numéro contact ya moi si nete mais ya Vasco to ko afficher ngo wana na nini na écran soki bo bengi numéro ya Vasco bozo automatiquement moi si na ye eza soki ba 049 89 na basuka suka na ndezanga malele pesa ni ma Vasco pardon pesa ni ma Vasco Mabiala da botinde la Jubek mbongo te parce que na lobby boy to boye bi makeno bata fimbu na fimbu basikoke ba mbongo ba so botinde li Jubek mbongo da ozana confiance na ngai te non na confiance non na mbongo ba tout malele pesa na numéro na pardon so botindeli Jubek mbongo Vasco Jubek allié et langa retour la za dala mbongo batina ba ser pour numba batina ba mbongo ba just tambole c'est batina ba mbongo mbongo muta maladi na osana ngo nini depo botama na batindela $1000 te yo za numéro te
Ok, to affiché yango kaka et ça la biso bien. Yo so mona billet 500. Choisis Matata. Choisis Matokena na yout. Choisis atide na combien choisis. Lobi bo so mona billet 500. Nde billet moko ya 500 so mona ngo. Ba livre sterling na mona. Nga lobi billet 500 so mona ngo. Na tunoka question moko za na kati ya billet 500. To beta masolo Vasco Mabiala. Bongo so batindeli yango siko pona Vasco. Elo ni elaksa ke koma. Po basoma mbongo na nozana wana nzoto. Na no mona billet 500 te. Donc Nalia mbonga batu mbonga ya bilake limabe. Ok, merci. Merci to kati wana. Donc bondi melanga, hein? Lobande yebisa batu ndebo tindelanga mbonga Vasco te. Elegana normal. Yozo ozo se défendre na lia mbonga batu te. Donc yozo zela batindelo mbonga batu. Na bon makila Vasco Mabiala zo sanzane na mutunanga. Merci, tu as presque fait une émission à Bissou en tout cas. Tu as pour le meilleur, pour le pire. Ingratitude est la condamnable. C'est pas bien. Et puis, l'enfer, c'est les autres. C'est-à-dire, c'est même gens qui nous entourent, avec qui nous vivons, qui nous côtoyons, qui nous parlent de tout et de rien. Peuvent à une certaine mesure nous induire en erreur, voire même nous causer du tort. Peu importe notre degré de parenté. Car il y a rare des gens qui se réjouissent du progrès de l'autre. Hein? Tango kangamana mutu talaka, hein? Caractériser mutu, qualifier mutu ba quel genre d'homme mutu azali on a kangamana et tala lelo ba conséquences. Donc c'est juste un petit conseil de na produire bien en tout cas. Je m'arrête ici mais salutations à tous et à chacun. C'est Paul Lumumba RDC Monde, Jos Tambole Sedwa, Venanga Sideman, Angèle Moussoaïl Maki Zembe, hein? Nagobo Sanro jamais, Deya Masolo, Jiras Malé le pont assistance. Cordon à Bisso Bazawana, hein, on dit cordon en tout cas. Je m'arrête ici, boucle. Fimbu News, quel piano officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer. Tout ce qui est cérémonie, on a fait Fimbuna Film News avec quel piano il faut là. Avec quel piano. Donc pète à la gata ma copine. Il faut suivre Fimbuna Film. Tolobi tout on a Fimbuna Film. Biso na bino, toko pète à la gata ma copine. De pète à la gata ma copine. Quel piano. Fimbuna Film News, quel piano officiel.